Congo Liziba TV, Congo Liziba TV. Pour plus d'actualité, abonnez-vous, abonnez-vous, abonnez-vous. Na veuve ou wana parce que ezaki dépense na biso te. Mbongo esomba bilamba ezaki ya veuve wana. Koli mutakanga ya futi agence ezaki ka veuve wana. Alors Coquette a aussi la nakaka na maman wana parce que biso pe toyebi na biso te, to saika émission pour na mibali na biso na badate na bango ndenge kokaki. Wana alobi lo moko na yebi te. Biloko nini ya linga kosala na biloko wana? Wezwa temps ebele parce que kobela na ye ezaki ya okota hôpital te. Soki azwaki tata moni ke moyen na benga suba mama ezate. Osoka benga ki na maladi ne wana tongeka to ya tozwi. Soki pe amone ke maladi na nga moyen te ya ona tunaka sana bandeko te. Tam soko pesa tam mtunde ko mo kenena ko to yebi pete ke biso batindela ki biso biloko. Alors mama wana ye moko nde aye ko benga moko na moko moko na moko. Ke biloko na bino na tinda keske na zwaki ngai na yebisinga ke place na fungwami po na moni ona tiaki na kati ya koli na ona mbalaki na moni yango alacha ko mosana nango teyaki na biloko mususu atiaki soki en vrague azolakisa mwana mobali moko soki azali mobali na ye azali mobali na ye ponga bina na telefone de mofoli net mona moni mwana mobali yango alachi yango bon wana na yebite soki na wana na yebite teki bakomba lobi teki bakombo nyonso na likolo na moni kombo na nga pesinga na jipe photo bakangi photo nga pe na sengi post na sengi mama na merci nga pe na yebika ne na senga merci ka kotinda pe ba voice nyonso ya bato na ba photo wana pa mama wana biloko nini ezaki na kati ya kolina nga biloko ezali na kati mama ngo pe na abenga yenga tuna yengo zwaki biloko nini esikaki na bina zi robe moko nazina elamba moko ya foulard na moko ezaki ya buka mapeka na foulard nazina biloko matoi na kati mesade bokonsomme ke bakabelaki oye moko kokete vraiment bon kokete abaki apesi nga saki na compte na ye ndenga yeka bia nga saki na pesi lokwa yango zali awa lelo soki bato bayebi nga eza oyo mobali na ngaki muta maboke yande babengaka biso bata maboke ba aventurier alors kokete aza mwana salaka mosala wana problème ni tozana ndeko mwasi mpe ya mobali poso nzoto ezali moko ya ba 5 organes de sens tosengeli kobatela. Sur le trône du cosmétique, il n'y a qu'un seul monarque, la fondation GLB. Mes amis, je vous prie de bien vouloir utiliser le lait de beauté Déborah, le lait de beauté aux extraits de plantes naturelles, le lait de beauté qui élimine les taches noires, de vergetures, de tampons, le lait de beauté Déborah à utiliser matin et soir. Lait de beauté Déborah, il y a un des kilos. Le lait de beauté Déborah, assimilable aux peaux brunes et aux peaux marronnes. Lait de beauté Déborah, azo bengana tache noire, cicatrice, tampon, et cancer de peau. Très sûr, rapide et surtout sans hydroquinone. À appliquer matin et soir pour un résultat sans pareil. Ah, Fondation GLB, na pesa nini? Fondation GLB, zonga kizamba, ekota ki libinja, basoko, mandaka, mata, basangusu, tine yali, poani, koluka njete, esa la bino nini Déborah. Mafuta Déborah, esa mi la plate naturelle. Mafuta Déborah, ekati bango baoba. Mafuta Déborah, ekati kata kata, bao 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 bao. Mafuta Déborah, sucre mafuta. Nos contacts sont disponibles pour toute l'Europe. Irlande, plus 35 38 92 31 56 48. Kinshasa, plus 243 97 70 36 457. Ah, Fondation GLB. Ngai na bino simbali sakanya. Mafuta Déborah kilelo. Biso soki mama na pété nde toyebi pété ke biso batindela ki biso biloko. Alors mama wana ye moko nde aye ko benga moko na moko moko na moko ke biloko na bino na tinda keske na zwaki ngai na yebisinga ke place na fungwami po na moni ona tiaki na kati ya koli na ona mbalaki na moni yango alacha ko mosana nango teyaki na biloko mususu atiaki soki en vrague azolakisa mwana mobali moko soki azali mobali na ye azali mobali na ye ponga bina na telefone de mofoli net mona moni mwana mobali yango alachi yango bon wana na yebite soki na wana na yebite
te biloko oyo batindaki ta mosusu mo ndenge alobi ke ape na problème ya miso papa Serge aza na kati te non alobi fille moko non Gisèle balobi fille moko nde azalaki wana moto alataki chemise moko ya carré carré eza ya mama ya mandolina donc eza papa Serge te ye alobi boyoki mpe mandolina ndenge alobi ke aza mpe na problème ya misu donc balobi papa Serge te fille moko azalaki wana pembeni ngai nayebi na ngati alobi kaka motu moko palati susu ensemble moko wana ezalaki mpe kaka na kati ya carton wana na kati ya koli na ngati oyo alobaki kape na yokaki na koli ya mado ka blouse oyo oketaka taka kotourne nango nde yango ye mpe ayebisaki ngai ye namoni blouse wana ya mamado nde eloko esalaki natuna mpona nayeba soki bozwi obie bozwi donc yango moto elamusi ye donc ye mpona ye alobi ke ngai natindaki apesa bino mais nalobaki te atanga nkombo na ngai mpe te boyeba ngai te bomona kaka ke ngai nasali don moko songolo alors naye kolamuka ntango namoni Coquette akomi kotourne na bilamba oyo ezalaki na kati ya koli ya mamado ozo comprendre donc eza ndenge wana boyoka bavoice biso toza na magie te mage appel na ye asalaka na décembre ke bakoli na bino eza nga ole abengi nga abika mamado koli moko eza awa loba bon koli moko eza awa mais na obenga bino wa dimanche moko boye toya po tokabola ta secret alors nayeba ete koli yango ntango mosusu ekokozala mbongo ntango mosusu ekozala soki nini nayebaki te eza nini motango abengi bongo nazelaka appel ya Coquette na nde tokomi février namoni appel ya Coquette te moto aye kobenga nde mama wana mpo amoni bilamba na ye Coquette alati ao joue nango wana mama wana nga mpe ntango namoni ke Coquette asali lokola mama do yo moto osolola na ye te ngamu nasolola na ye namoni biloko moko lokola bien te nazongeli kaka ye mama wana parce que ye nde ainformaki ke biloko na biso ye atina mama nabengi Coquette ndenge azolobela wana nga amoni yo mosolola ne yokolo biloko aya otika yango non ezela nanu te koko alobi te ke babaki bakabeli non naloba bien mpe tozali sango epanzana na makasi nalinga likambo na nga tokee nango ye eloko nga nasoi nga Gisèle ole nde nozwi abi ya koko nazwi robe moko soki na deux blouses na mwa biloko moko ayebisa ye nga mais saki nde Coquette alobi akabelaki nga Coquette alobi te akabela biloko nyonso alobaki kaka na sac c'est tout kala Coquette abengaki nga kala nga mpe nayebaki te makambo ya biloko Coquette abengi nga alobi na nga mama Gisèle oza wapi nga na explike mpe place naza nzolo bango ezokutana tokutani te aye kobenga nga alobi nango nde aye koyebisa ngo zap napesi atiki esika nazalaki aye apesi nga koli na nga kaka apesi nga koli na nga abi na nga te esala voice oloba mama wana ozwi biloko aye tokanga mpe foto mama wana amona biloko oyo mama mpe nayebaki ye te nayokaki kaka sonde mama ndo abengaka nga binanga biloko na biso batindeli biso maa kokopa abengaki nga na ndoko yeba siko te biloko yango uti wapi nayebi mpe moto atindi yango mpe te nasenga mama merci na koli otindeli nga nayebaki na nga te uti wapi ebandelaki ndenge nini nazongo na janvier nazongi réponse yango asaleka voice nabi mama merci nabika mama merci sinon ye atindeli asili nango Alors, tant que moi, je continue à réseaux sociaux, tout comme même temps, on vient à Coquette parce que tout le monde est déjà bénéficiaire de la vidéo pour les likes. Au lieu de bien aller, faut passer le temps à connaître autant peut-être les gens autour d'ailleurs quoi. Faut y aller à même produit connu. Tant on va me continuer à réseaux sociaux. Aujourd'hui, temps on s'en année déjà. On a
solo n'était pour dans un numéro là. Coquette. Na numéro coquette. Voilà, bengi la wana vita. Coquette abenga nga na porte numéro là. Déjà ka bengi, on moni ka bengi numéro mais le quoi na petit to ba bengi nga na yambi esi. Lobi na ngopela mona sa bengi nga. Na no ye bate ko ko za ndenge ni. Bo ba bengi o ka na yebite ko za emsu moi eloko mo mukie mwana tepe makanisi nzate. Na moni ka tangwa ye ayeni nga biloko wana. Asitseni nga biloko wana. Ok, l'engagement tout comme éclaircissement que pour maman Mado, nous avons assuré que le biloko pour lier pour que le biloko. N'habite tant yo, babé nous pas coquette, ok aussi le biloko na yo. N'habite est-ce que au même maman Mado, maman Mado, bakoli na oh yo bengi la kungai déjà na jus ya mon n'habite ni kan ni. Ngata ngo coquette aye na moni ya bengi nga. Coquette aye place nga na ngala kito kute na ye. Tango aye ye mona mona coquette abina nga na benga mwasi ya fululu sima mona benga mama. Ngabi mala mabina nga ngabi zali babina zali mehone na nde na tulongwe kanga na yo awa na okenda benga mwasi ya fululu na kipona ke tigre pe biloko na esima na ke tigla mama do. Nga na ebika ndinga lobaki na nga bongo na ebika seke basilana. Tukona kambo na mona boye mama da bengi ngeza tipozala na ebiti pozala lenzi boye mama da bengi mama na bengi nga bisinga biloko bazwa te ozomona pona ebili solo ne kuteke bande pana bango pe tanga na koza mutasuka ponga na yeba ite po ba kobanda pana bango ponga na yeba histoire wana te ozomona kotanga bengi nga na ebita nga lobina nga zo ya pana bango seke kosila ni na bango ko bango de bayeba ki place biloko ne kuteki bando solo bayeba ki déjà makambo ko na okama kama mama da zo isanga abina nga biloko bango bazwite. Coline ezaki ya mbale to non mbale. Bon, Coline ezaki ya mbalaki on mais ezaki na nino bakanga wana ezaki ya fongwa. Biloko bakangela wana. Scotch wande ne bakangela ki on place ezaki ka fongwa bongo na zipe. Ena kombo na kombo na ezaki pour que ba Coline ezaki na kombo. Teki bakomba lobi teki bakombo nyonso na likolo na moni kombo na nga pesinga na zipe photo. Bakangi photo ngapi na sengi post na sengi mama na merci ngapi na yebika ne na senga merci ka rotinda pe ba voice nyonso ya bato na ba photo wana pa mama wana biloko nini ezaki na kati ya Coline nga biloko zai na kati mama ngo pe na abenga inga tuna ngo zwaki biloko nini explica ki na bina zui robe moko na zui na elamba moko ya foulard na moko ezaki ya buka mapeka na foulard na zui na biloko matoi na kati. Mais ça, vous consommez que vous avez le coquette vraiment. Bon, coquette a bâti à Pessinga sac. Na continue. Ndenga yeka bien nga sac na peso le quoi ya. Le sac à cabine. Alors, ma maman, c'est ok mais vous pouvez saluer. Pour se dire que le coquette ça nous dit à appliquer que avant peut s'habiller biloko, pour ça dans l'émission, bien aujourd'hui on est. Bon. Ponanga. Na koloba boye. Omoni mutu na mokili po tambola malamu fo oza toujours semble po biloko wana eyaki le 22 décembre makambo ebimaki te Coquette aza na bandeko ata soki maladi ekweyisaki na ndimi te ke banda le 22 décembre wana Coquette asolola na telefone te na ndimi te parce que banda le 22 décembre abenga mutu te ke ya kozwa biloko tokomi lelo février makambo ko mobimake alataki ye moko palobi ka panzaki déjà carton yaki pona kombo na yo te pona kombo ya ba veve tango déjà ça panzaki na ndimi na ngate ke loko moko ya malonga ekozala lisusu pona nga eza problème na ye na veve o wana parce que ezaki dépense na biso te mbongo esomba bilamba ezaki ya veve wana koli mutakangaki afuti agence ezaki ka veve wana alors Coquette a aussi la nakaka na maman parce que biso pe to yebi na biso te to sai ka émission pona mibali na biso na badate na bango ndenge kokaki comme d'habitude ezalaka bongo po na lobango to zaka basi ya baenseignant te nde to lobango to zaka yo ya biso eleka kaka fo botala ngo partout eza bongo mokili mobimba to lobi mama senga ki to loba soki to zwaki biloko mama na pena insista ki bosala émission boloba soki po alobaki mwana na moni eta komo sakana na ngai bosala émission boloba soki bozwaki alors biso ye ope bomoni biso eza mwasa mundwere ayete na sina expliquer bino ko mwana beli azwi biloko te
Gisèle pe ye oyo azwaki ya ye na kati bomoni boyoki pe ndenge alobi mais ndenge tovandi ya biso nyonso tu moto azwi biloko aza te. Alors soki ye alobi asala nanu émission bongo nsima ya kopesa biloko wana etali biso te ye nde akoyeba biso etali biso te biso mpe toyeba eteke bakotindela biso biloko motindo biloko mpe motindi biloko basola kaka na ye. Alors ekomi sikoyo likambo ya ye na kolo biloko ndenge kolo biloko adeside ndenge akosala soki akobalola soki nini soki alobaki biloko na ngai zongisa na poto kaka ye soki alobaki ekomisa biloko parce que kokomisa na sa asengaki yango déjà avant mpo na biso to ekomi te atindi biso boloba parce que nakomomona yango baje ezolekela ye na pike crise to nini biloko na ngai ebele bongo mais biso tomona biloko te tozala place mpe ekomela te. Alors ndenge eza wana nakopesa kaka conseil moko moni mutu kotambola so ozotambola na mokili ofo oyeba ndeni ya otambola. Nga naza napesika exemple moko mama moko aza na poto na Paris apesa nga confiance totika solola ni kutu na WhatsApp te abi alinga biloko wana te tosolola ata na WhatsApp ata mokolo mo te na normal abanoti na mbongo alobi bandeko na nga moi des autres eza mama doeske nakopesa confiance natina mbongo na confie mutu moko so mbongo wana ye opesaka po bakabola na famille na po papa na biso abela bako eleki azomona mbongo te mwana mwasi wana aotina mbongo epa na nga nabengaka garçon wana soki ka mbongo wana ye nabengi garçon wana aowuta njili aoya azwi nabi oyo yakingandi ake nango apesi papa mwana mwasi so aza mbongo te aosenga nga lemsu mama do avant bafuta biso lukelanga mutu kuna adefisanga nga na banda kodefa mbongo epa garçon mona misana nini na lemba ya changer na odefa ata 300 ata combien na defi na pesi na famille na bango mokolo otinda na zongiseli garçon zwati na en tout cas tu es touché Vous posez question. Na nga po na nga selon nga surtout mutu wa mutu azana mama moko mutu mutalo bapoto yaki mutu mutazana ngapa na yete na yete to eloko yaki depuis décembre abenga ngai azobenga yo dimanche kuza na ye bozwa banda wana pe na bosanga bango bakangi dati nga na bosana kuna dati wana ya décembre ezaki dati sikoyo lelo nakoyeba nini eza na kati ya koli mpona kende bozwa nayebi te epuis mama wana alobi eloko moko nayebi te eloko nini ye alingaki kosala na biloko wana po ezwa temps ebele parce que kobela na ye ezalaki ya okota hôpital te soki azwaki tante amoniki moyen nabenga so bamama eza te o soki abengaki na maladi nde wana tolingeka toya tozwi soki mpe amonaki ke maladi na nga moyen te yango natunaki aza na bandeko te ta mosu kopesa ta mosu ndeko moko kende na kotika mais lolita mpe lolita yango azomonana te lolita mpe aza te donc tozwi te na mokusi neti nga napesi ye confiance coquette napesi yo confiance nayebi ke ntango osisi émission oya na baveve baolele baorphelin baolele na bafamille na biso ya afrika soki mama aboti mokie ezala ba 5 sikoyo so natali na 9 mama wana seke bana bakoza ata ba 45 po coquette pena 45 orphelin balelanga na nkombo na yo nga na omona oza trop jeune epesi nga mpasi me nga napesa nga confiance nayebi ke so osisi kosala émission oya nango so eza nango nde mama do alobi so eza nango kaka ya okanga mama do ozwana ye bato baozwana bango so eza nango ya ofungola ata mosusu bato baobanga bayebi te kokokanga maye nango me nga tembola bato eza nango ebele bongo nde nalati boye eutaki pa coquette no tolati biso nyonso moto ayi mutakalaka aza te soki mpo oya nango te yo kaka bon ngwanzo ya bato ezali tombola bato ezali marché mongo kwa tombola ezali
kato ezali vraiment ngata wino na mo teza na ndenge mo famille za kaka to change oyoki nga tozoreve naa na confiance na ye aoyana déjà eyaki comme déjà kuna euti aéroport euti France ekomi atikozwa na biso mpona nga na oloba coquette amwana aza mpenza mwana alors mwana moke neti coquette parce que nga na kimama na nga na oloba mwana moke problème nini tokozala na ye nga na yamba ekutu ntango ayaka kosala ndenge émission nazali kutu prête te nazala na matanga coquette asala na nga émission na lingwala epai ya mwana ya madilo akufela ye mobali nde nakenda kovandisa niese na nga nayebisi coquette naa na ndako na nga te mama place no toza na oya ayaki alors nandima ekosala na ye émission nasali mibale bémission mibale mbala moko amonaki gentillesse na nga amona nde nayambaki ye na esengo nyonso ke koloba problème émission nde kosala na ye mbala liboso yango wana me kolobaka problème ya nini nga ndenge nazali awa lelo soki bato bayebi nga eza oyo mobali na ngaki moto ya maboke ya nde babengaka biso bato ya maboke baaventurier alors coquette aza mwana asalaka mosala wana problème nini toza nango eloko eza te naboyaki korépondre ye nazalaka nano na kanda na ebandeko babaki azalaki parmi ya bato balobaka natuni mpe ye mpe yebisinga alobaki na ye te omo balobaki yango mpe tomonaka na biso mpe ye te na ndimi na ngai mwana bato alobaki na ye te siko kanda nini toza nango tosola bien ayambanga mpe bien après émission tosola mpenza bien komi voice epandani zeloko mobonda na lobina ni coquette abibino bamama bolelelaka ye bosengaka ye bambongo bino bamama bosengaka bambongo akabelaka mpe bino mpe ayedaka bino amonde kona tuma ingatike mobo ya envers ye nombe akabelaka bino me makambo nenge omimele lokola nso neti ndenge nini nayebi te numéro na toyebi te esika avanda toza ebele moni baveve ezaka ya biso te toza ebele tokoloba teke balelelaka ye toyebi te na mosu eza na bamosusu balelelaka ye me motu lokoanga numero nekutuna nango nasala na émission mais soki nakutai na eboyi na nzela ntuka na mosu nakoyeba ete bon mpona kolelela ye neti ngai ka nde nalobi nayebi coquette na théâtre mais mpona émission kosala ni mbala liboso émission ka ya mwana mbala moko likambo wana ya kolelela wana nga mpe nalandaki basengaka ye ana ndako nzala tout ça nayebi te nde ka mama alobi toza baveve ebele me biso oyo tozawa toye mpona likambo ya biloko oyo batindaki toye mingi mpona likambo batindaki mpe kombo ya coquette mpo ye nde moto ayambaki koli fa ye biloko wana avant aloba nano makambo ebelebele ozo comprendre ntango bamama baotanga coquette baotanga mama Mélanie motindi biloko moyambi biloko coquette alors kombo wana mibale ntango ezotanga na moto atindi na yo moto oyambaki kombo na etanga mipamba te parce que ayambaki mpe azo reconnaître ke ayambaki alors pesa bakolo biloko opesi te ntango yo opesi te mokili eloba nini mokili bakokalifio na ndenge nyonso me neti nga so eza ngai neti makambo boyi nakomikitisa na ngai nakosolola na mama wana mingi nakomikitisa po osolaka na kolo biloko ata lelo okuna obakisa na ndenge nini me kolo biloko moto azomona na mpasi ya biloko na ye oyo atindaki bato yo atindelaki bazwi te sikoyo biso neti ngabonga mpe moto batindeli biloko namoni yango mpe te esanga na mpasi te parceke namoni yango te me mpasi na ngai eza ya veve wana ozo comprendre naoyokela nde veve wana mawa parceke atindi biloko na olobo moni bato oyo le mosusu tosalaka baémission bomonaka tosali émission totiaka banimero na biso totindaka te topesaka banimero alors pourquoi pas nde totindaka banimero bongo so olobi ke nasangisa par exemple parce que kotinda ndambu le mosu ekozala mpasi ozwi parmi baveve wana olandaki émission na bango ozwi nimero na ye obengi ye otia en contact le mosu na agence
zela na silisa ouais opesi parce que eza ya biso po wana ekomi ezalaki kokete akabola bato soki baofeline soki nini mutu mpe akondima na minute oyo toyebi te soki mpe ezalaki bongo so ezalaki bongo te nayebi te alors tokotala soki mama oye mo mpa osala émission nazoka soki mpe asalaki déjà bato mpe balandi ye tout ça alors lokola eza bongo mwana na biso lokola ndima eke nazwaki biso mpe bamama toza témoignage monene parce que toza na bon moi tozwi biloko na maboko na ye te alors eza likambo asolola na mama wana po mokili ebalola ngo kaka ndenge ebele ebalola ngo ndenge ebele na question oyo bino bolobi ke kokete alobi eza mpe na baveve ebele basengaka ye sikoyo natuna kokete ngana nakomi wana te mpona na répondre kokete po omemi yango molai bango nga na natuna kokete okangi yango na mpasi ya mbongo na yo opesaka baveve wana ou bien nini bonaye mpe baveve yango te lokola baveve wana basenga po ebi bango ya problème te talaka na bapolisi omoni komba mosu asenga na yo wana na raison longola oza na raison baleki motuni bapusa baleki kosenga basengaki yo mbongo na yo nzoka nde ezalaki ya bikende bizunga nzoka nde oyo banda okalikile mbongo na yo yapesa tout leja ya pamba ezalaki olesaka baofele wana eza nango mpe mabe te tala na bakoli wana koli omoni ya moto deja asenga yo kokete wana na raison mama longolaka akombo ya motu arekipere mbongo no na bakoli wana biso ya motu tosenga na biso te nayebi te oyo osala nango ngai ntango oyo basenga ngai nde ekoka oyo basenga ke ayebi bango alors ndenge ayebi bango akanga bakoli na bango na compte ya mbongo na ye ozo comprendre mais neti nga boye nasenga na ngai motu te kutu oyo kutu bazala baninga kutu ya mobali na ngai na théâtre kutu nasengaka te nakenda koluka bango te mpo nasenga bongo nakosenga mwana neti ye baa mwana te azodébrouye vite nde nazwaka oyo yanga bana na ndako neti nga na bana na ngai na ndako natungisaka bango te naotungisa te parce que naotala nano abi bano basala nano lobi na nga nsima na bandi otungisa bongo kokete osenge mbongo na ndako bana nzala kokete kutu moto aye sanso akufi kokete azalaki nao na makambo te sanso akufi ekomi mikolo ebele bambula ebele nde kokete akomi kosala mosala oyo bongo naolelele na nini arécupere biloko ya baoyo balia bambongo na ye oyo asalisaka o mama wa mata mwa matembele eza te alanda Voilà, merci beaucoup. Maman, donc, nous sommes sur la responsable va contacter nous quand même pour atténuer la situation. Bon, neti ngai Mastor, oui. Neti ngai Mastor nada. Parce que nga abandon jouer pas na ye, en tout cas terminé nga. Il vraiment invité à nga ne pas problème te, polémique te. Ai c'est nga vraiment koko na meka ko ka buzo te. Donc na yo kate olataka déjà. Na moni loko to bomana te zape mutaliboso te azwa biloko akomisa te. Donc bazape belé basala mo na bambongo kutu. Donc ngande Mastor na ndongo tuni pona ba président benga kinga bela nga lobya yo kama ba responsable wa groupe soit ba président soit ba collègue ba contacter quand même pour beaucoup moment bon ngai Suzy Bantu Suzy Bantu ebisenga mando makambo na oyoka mabolanda ona malembe wengabi ezali kamba ofinga mutu te ya nini te mais mama ngo aza ko insister ke atinda biloko na ye ya solo vraiment boloba na media soki bozwaki boloba soki bozwaki te nde eloko tosali lelo ke tozwi biloko te ngai na oyebisa koke aza mwana ba na age na ye nde namonela ye akozala mpe koko biloko eza biloko ya mokili ngai na tiao namotikeli komona yango te natikeli koyeba yango te ata kutu namonaki yango bilamba ezala mbongo eza eloko moko te po tomona bato baluka bambongo bakenda oket nazali na problème moko te amitungisa o bamama tozali na problème moko te
ya kokanga ye na motema oyo koketa asala eloko moko eza te tozoloba ngo kaka mpo ndenge ezalaka kaka mama boconfirme boloba bozwaki to bozwaki te yango wana tolobeli yango mais apart ça toza na problème moko na koketi te aza mwana biso azala na kini. Voilà, merci beaucoup. Togo na biso na suka bolanda biso de partout dans la différentes chaînes. Congo Liziba TV, Congo Liziba TV. Pour plus d'actualités, abonnez-vous.